Au Congo, il y a tata mon appel, tata mon numéro 5. Kimbandisme, oye! Bana mapamboli, oye! Ebeto, ebeto! Ebeto, ebeto! Nazoma na politique pour ma vie. Papa président, qu'est-ce qui ne va pas? Inter. Qu'est-ce qui ne va pas? Nazoyo communauté. Donc comme il est ici, quand il y a un peu de mbonga, de gauche à droite, il y a un solo moni pour comprendre le cas. Nous devons na masekete, mais vous voyez baye na ifande nae lobi nae na isali nae. Tata sima kiba mukangani, oye! Tata na Kingasani na yote lokote na sotala yusmanga partout toyeba ke tozali na bazimbisi ele poko tata molimo mosantu azali kokunda bituma boyeta koyete mutu na monoko mboka na ye toza na bato ya likolo bato ya kati na bato ya se mutu na mutu na monoko mboka na yo po ata obatami otikala okwa mokongo te soza mokongo te donc na ekolo leta kasi doki bango de kasani histoire bete una monoko mboka toke tata simoki bango Kani pesa esane koti makulu yekaka bamata bakita yekaka yani kaka kawankaka ko yende suka na sima na yeto ebitene na koyeli susu yekaka ena bote batata ba mama na kongo tata mwana peda tango ni musam Rolanda ki matea na biso na mama reverende Ntseka Marie intervenante ya mkono malelo Nous sommes 137, versets 5 à 6. Deutéronome chapitre 5, versets 1 à 21, 12 préceptes de l'Église. Mukande Asuka, Mukande 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Batata bamama ndebe tolobana kamokolo na mokolo bandeko awa ezandire lipambo lipo na mboka nchi. Bapisong nyonso to batei basakolaka biso awa mingi ezalaka moko kati ya banzembo oyo bakomaki ya bayebani te sur 50 cantiques. Nzembo oyo ya 137 bato bakomaki yango ezali bana basi, donc eza na buku ya bayembaki yango bayebanaki te. Me basi wana bayembaki nzembo wana bayembaki yango na ntina nini ya toli, kopesa toli. Ezali mpona kopesa toli. Alors, toli yango ezali nini? Balobi na boye na toli na bango nzembo bango bayembaki biso totangi yango lelo. Oh Jérusalem, oh Jérusalem, 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 Jérusalem. Soki na bosani yo, ah Jérusalem. Malamu kutu liboko na ngai ya mobali ekufa. Elingi koloba ete loboko esalaka mosala nde loboko ya mobali. Elingi koloba lisusu ete musala na ngai to misala na ngai omwe ekufa. Soki na bosani yo, Jérusalem, misala na ngai ekufa, c'est-à-dire maboko na ngai ekauka. Loboko ya mobali. Loboko esalaka mosala nde loboko ya mobali. Oyo ezaka mopanzi nde loboko ya mwasi. Nde kuna bamamba lobi, oh Jérusalem, soki na bosani yo, malamu liboko na ngai ya mobali ekufa.
nakoka lisusu kobeta ata lindanda ata mokolo moko te nazwa ntango parce que lindanda nayebetamaka na loboko ya gauche na loboko ya droite kasi mosala ezali nde na loboko ya droite ntango azali kotuta yango alobi soki nakosali Yerusalem meme lindanda nakoka kobeta yango te soki natiki kokanisa yo Yerusalem to Jerusalem soki nakomi kosepela na eloko mosusu koleka yo Yerusalem malamu monoko na ngai ekangama libela na esika yo Yerusalem soki nakomi kozwa makambo mosusu koleka Yerusalem monoko na ngai ezipama yango tala biso tolobaka nkamba d'abord yango ezalaka priorité na priorité nkamba priorité de priorité soki tobosani Yerusalem soki toboyi kotonga Yerusalem misala na biso mpe ekobeba bandeko soki tolingi tobonga na misala na biso tokanisaka Yerusalem mokolo na mokolo ndenge mokanda mapusomo 1 ezali koloba esengo na bayo baboyi kobila toli na bato na be posala bango ezali toujours kati na liloba na tata Nzambe bakokanisa yango butu mpe moi c'est-à-dire mon Kristo surtout un croyant kimbangiste makanisi na eza toujours na kati na likambo na tata Nzambe makanisi eza toujours na nkamba aza kokanisa nkamba butu mpe moi pamba te kuna mboka ya lobiko aza kokanisa yango butu mpe moi est-ce que tata mama ndenge tofandi awa tokanisaka Yerusalem ntango nyonso butu mpe moi tozokanisa nkamba na ndenge yango ekoki po eleko toza na yango ezali eleko ya botongi po totonga ifo toyeba yango toyeba ye Yerusalemi mboka mosantu ngomba molai eleki bangomba nyonso tuna molai esika miel na le ezali balobi na biso tokanisaka yango ntango nyonso na makambo na biso nyonso yango esenge ezala liboso makambo na biso na nsima c'est-à-dire ezala bakope na biso tosalaka kotia yango liboso ya nkamba te makambo oyo ozali na yango to badifficulté oyo kokutana na yango na vie ezala nsima nkamba liboso okozwa mosolo na yo d'accord nkamba d'abord baprojet na yo nsima wana okomona makambo na yo ekozala malamu yo mpe okozala moto na esengo mokande ya mibale exode to Deutéronome kaka yango wana mibeko somi ya Tanzanie kuna kuteloko okapo ezali te tosala effort puisqu'il n'est jamais trop tard tosala makasi baza kotangelaka biso yango ntango nyonso bunda papa alobaki na biso ezali mpasi kasi tomekola biso banso toye awa mpona komekola sadi koyekola kosala malamu kotika kosala mabe tobunda mpona mibeko tolonga eza mpasi te volonté décision détermination soki biloko wana tozali na yango ezalango likambo mpasi te tosima mibeko ya tata Nzambe na ndenge yango ekoki po ete eloko mosusu ekolongisa biso ezali te soki mibeko zomi oyo tata Nzambe apesi biso te ya lingomba kutu koloba te pamba te ezali mibeko ya eleko oyo tozali na yango okomona na exode makambo mosusu ezali te me na eleko na biso makambo ya mabe ezali kosata na ndenge azalaka soki amoni tata Nzambe asali boye ye akolinga bota likambo mosusu soki Nzambe asali boye ye akolinga bota likambo mosusu et comme on dit les choses évoluent dans le temps et dans l'espace nesika tokomi na boye soki satana alinga contourner tata Nzambe alobi ekomi mobeko bosala lisusu boye te ndeti biso toliaka makapu te toliaka ngulu te eza nyama mabe mpona nini eza banyama oyo Satan aitilizaka mingi eote nyama nde wana eza nyama ya mbindo ekokota na nzoto na biso bato te ale tata Simon Kimbanga alobi bolia lisusu makapu te bolia lisusu ngulu te esika asali mabe na oliaka nyama ya mabe wana molimo mabe ezala na kati na lelo oyo so mabe ekomi na kati ya mokili mpona ni bato bazokolia nyau na mbwa sikoyo nyau aza ndenge ni mbwa aza ndenge ni yo moto ozolia yango na makila nango ozali komela mpo okoma na mentalite nini yango omoni bakristo na nzela bakomi lokola bambwa soni ezali te
Donc comme le corps a banyama, pour banyama tout ça que lia, n'a pas vitamine na yango, tana nenga chocolat ou sabiso, tana nenga zale ko sala biso. Donc ba te la mibe kwa lingomba et ko sunga biso na makambo na biso nyonso. Mukanda ya misat eza mukanda ya ba Philippien. Philippien eza kombo ya mutu te, tantu pa muso ka za Philippe te. Ezali mboka Philippi to Philippe ezali mboka. Mboka ngo ezali mboka oyo Thomas Paul na voyage na mibale azwaki ngolu ya kende kosakula sango malamu ya nkolo biso Yesu Kristo kuna na mboka wana. Tango bayokaki sango yango basepelaki mpe bazwaki yango na motema esengo. Yango monaka mukanda oyo babenga mukanda ya esengo. Ezali mboka oyo tangu ye Thomas Paul akomaki na mboka Thessalonika na sango malamu oyo apesaki bango babandaki kokanisa ye mokolo na mokolo. Nde na Thessalonika bazwaki makabo babandaki kotindela mbala mibale batindaki makabo na mboka Thessalonika. Mbala mibale. Tango ye bakoma na mboka Efeso na boloko bazwi lisusu makabo batindeli ye mbala moko. Paul atala bien en tout cas libota oyo elingi ngai. Ba oyo partout nga na kotambola oyo bango baza kosala na ngai bamisusu basalaka yango te. Ya solo oyo bazali esengo na ngai apesi bango bakombo ba Philippien. Bozali esengo na ngai, bozali bolingo na ngai, bozali ekoti ya bokonzi na ngai. Bakombo misatu oyo Thomas Paul apesa na bandeko ya Philippien. Esengo na ngai, bozali bolingo na ngai, bozali ekoti ya bokonzi na ngai. Pona nini babandeko kokanisa Thomas Paul mingi surtout na mateya bazali kopesa. Nde Thomas Paul ayeko komela bango siko mukanda tangu ya komaki na boloko wana na nina uti koloba awa bandeko na Efeso. Apesi yango na mbuta mutu oyo azalaki commerçant babenge Epaphrodite. Pesi bango mukanda na kende kopesa bandeko ya Philippien batanga Epaphrodite. Azalaki commerçant. Ne confondez pas Epaphrodite na Epaphras. Epaphras azalaki molingami ya Thomas Paul. Oyo azalaki tamba yoki sango malamu ya Thomas Paul ake na Kolosai na mboka na bango atongi lingomba ya Kolosai. Parce que lingomba ya Kolosai Thomas Paul te mutatongi yango. Mutatonga yango Epaphras. Ayoki sango malamu ake kotonga lingomba ayoko pesa konti na Thomas Paul. Ke kuna na mboka na biso na kei na fongoli lingomba. Nde Thomas Paul abali kokoma mikanda na bandeko ya Kolosai. Abali kokomela mikanda, abali kokomela bango mikanda. Donc mikanda wana eza Epaphras te, ezali mikanda ya Thomas Paul. Mais oyo tobi Epaphrodite ye azalaki ne commerçant. Mingi abali kokende na bamibembo na ye, nde bango bamonaki ete yo sokende kuna na Efeso zwa koli oyo kende kopesa epai ya tata na biso azali kuna na boloko abika na yango. Nde tala esika Thomas Paul amonaki ya solo ete bandeko ya Philippe baza na bolingo na makasi ndi apesaki bango bakombo wana misato. Mama aya kotangela biso mukanda oyo to chapitre 3 verset 12 à 14 mutu ya mukanda lobi mutu ya mukanda lobi kotia molende pona kolonga. Ezalaki signe ya encouragement oyo Thomas Paul apesaki epai na bango po ete bakanga mabe na likambo wana balanda batoli mosusu te ndenge mama te biso ate kitoko. Lokola azalaki na kosu peut-être bamusu balangi ye malamu mpenza te kosu eza kobonisa ye mais ate kitoko ndenge yango esengeli. Nde na malendisi ya Thomas Paul epo ya bandeko ba Philippien alobi boye nayeki ete nanu nalongi te mpe nanu nakoka te. Nakomi lokola moto oyo azali komeka mbangu na ye. Nazali kosala makasi po nazwa bomengo wana. Bomengo nini? Bomengo wana. Pamba te Kristo Yesu asi azwaki ngai uta kala. Batata bamama alendisi bango na musala wa kozali na yango bosimba yango malamu botika te. Memi ngai nasakolaki bino sango malamu ya kona biso Yesu Kristo nanu nalongi te. Naza ya kokoka te za kobunda biso na bino tobunda. Naza komeka kokima mbangu po ete nalonga nakoma esika yango nanu nalongi te. Bobunda bandeko na swing. Donc voilà ce qu'il avait dit, c'est ça au moins. Asa ko encourager bandeko ya Philippien
babunda balanda lokola masano mutu azalaka bato masano basalaka oyebi bato masano ndenge bango bazalaka azosala masano na vision moko ete alonga po ete oza nkeni eza ndenge tosangani awa batata mama soye mpona nini po ete na makambo etali Yerusalemi nanu tolongi te toza kosala mosala toza kosala bantinzali me nanu tolongi te yango balobi na biso ete bomeka toujours kokimaka mbangu baentraînement ezalaka ndenge toye awa toye mpona entraînement kambe eza kozela biso dirija bango bazokende yango moni bamosusu baye awa entraînement match entraînement biso tomoni mango kingasani lukao baye awa match entraînement tomekola kokima mbangu mpo ete tolonga nanu tolongi te c'est-à-dire nanu tokomi esika wana te yo moto oye na entraînement oye ndenge nini okosala bateatre te est-ce que yo mwana dirigeant lelo tata mokonzi abula akomi mokanda na ye mokanda ya nzambe tata molimo mosantu oye mpe kombela epesameli okobunda ndenge nini okosentraîne ndenge nini est-ce que okolanda baconsigne mwana mambo nayebi ke po bolungala mambo koyawa na mboka njini baconsigne epesamaki est-ce que okolanda consigne mwana kingasani okolanda baconsigne lukao devoir koza nango boyebi est-ce que okolanda consigne na match entraînement ya lelo tuku baye koenvahir biso mpona misala oye ndenge nini est-ce que distraction ekozala est-ce que distraction ekozala tomekola kokima mbangu mpo tolonga ndenge polo alobaki na bandeko ya bandeko bafilipien na likambo tozali na yango donc balenda bazosenga bango balenda osi lonta bakufi te makambo esili te match mpe esili te osi lonta bakufi te match mpe esili te balenda nde biso mpe tolenda lelo nayebi te likambo ezali awa tokunda tolonga toluka kolonga na kombo na tata mona mpe tata molimo mosantu amen oleki mpona mwa bakomunike